bon oyo kofunda nani pas peuple oyo kofunda ngai na kofunda magistrat Matondo. OK kwa sali nini po na nini arrestation arbitraire ya mwana. Très bien. Mwana zaki na innocent et puis na prison esika mwana ke kokufa map ezalaki te na registre ba prisonnier so kombo ya mwana ezate. Susi na ezali nini tango yo susi na ngai ezali ke susi na ngai ezake nini mama ya mwana wana fa se retrouver na liwa ya mwana na ye parce que a perdre un enfant qui allait l'aider pendant sa vie et n'a pas bénéficié. Alors balali ye na papa lek na baona camarade na ye comme à 4h du matin ba policier ba ye bakangi bango mama ya mwana mobali oya viola ka mwana mwasi aye ayebisi bango ke non mwana na ngai nde akometaki acte o ya viol on batindi bana parquet to landi mwana na biso quand to landi mwana na biso to yebisi magistrat azaki na dossier mwana na biso aza innocent soki ko libérer ye to futa amende o non boke na protocole d'accord na protocole d'accord autre kende en guise de quoi soki par exemple basengi biso $2000 to ko futa yango pour écrire na dossier que non mwana nda violaki ou quoi Zwambongo pesa moi liberté provisoire parce que la fille ayaka ti na parquet a témoigné que non bango nyonso na yibi bango te na tango te ko zonga okuti kamni ya prison na PJ na matete moto ya liboso bachaki na kati na camion mwana na biso mwana za sérieusement malade na kata prison mwana abani malade mana malade entre temps azana innocent benga maleki bayebi singa no wande zo aboye Josué aza sérieusement malade bino to comme dia 15h moya babi misaisu ezate moto azana sale na bango na pavillon na bango avandi komika lobi na ton bayo ko benga suma maleki na matina télévision vidéo balakisi mwana ngazo baluka bunda na liwa tant bakoti na mwana kuna te mama maleki ne bavandi libanda mama na ina mama maleki ne bavandi libanda na couloir te bayo ko benga leki ya kadete na biso o yaka akei ono mwana bina mwana kufi na 11h mutabeli na vendredi samedi mwana kufi nde bakoyebisa ngai ke no avant to pesa yo corps oyo fo oso liberté provisoire on a mwana mutasa kufi oso ma liberté provisoire parce que imisi corps ya mwana na salo ba sala ka ba makamuna bango basukula ka bango ntuza ena dra ena kalesona ye ba pesi ba latisie natali mwana azana tapo moko awa ngana lingina tuna docteur légiste alobi non makamana etali yote etali ngai lokola bo futi ba droit kuna epa na ngai na koya kosala autopsie kuna yeba les contenus tango to yekomona mwana babetaka ye wapi babetaka ye to yebite soki na prison soki na morgue ndenge zaka par hasard moto akufina malamu te ba wele ko kotisa na kata morgue mutasali mouvement non papier. Je ne sais pas à qui je peux attribuer cette faute. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com. Mbote bane kubalandi ya Shebiso Télévision bui malamu na émission na bino bulingaka mingi funda epa ya peuple émission oyo kosunga peuple ba dévoiler topé ba kambi na biso ba kosala musala malamu te oba ba ko buka lokota topé ba ko kosa peuple
à travers cette émission to bengi biso bino nyonso bolingi koleka à travers cette émission funda epai ya peuple to dénoncer mai makoleka malamu te matondo mingi na ba oyo pe balandaka biso oyo bandima ko consommer biso awa na chez biso télévision lelo na plateau ya lelo toza na moko ya peuple aye kofunda nini aye koloba sembo aye koloba vérité na makambo ekoleka parce que il s'agit ya moto awei esengeli to dénoncer yango aloba vérité nini ekoleka na niveau ya parquet nini ekoleka na niveau ya makala nini ekoleka na niveau ya société kasi tokoyoka ye mpona aloba mingi te papa na pesi yo mbote posa micro boy tanga na posi micro voilà mbote papa babenga na kombo ya nani na kombo na babenga na kombo ya Kosolo Kolonga Jean-Jacques. Est-ce que micro za polele voilà très bien babenga na kombo ya nani babenga na kombo ya Kosolo Kolonga Jean-Jacques. Voilà nini ememi na émission na biso funda parce que mission ba kolanda ngombala moko parce que peuple ne mokonzi peuple ne votaka bakonzi wana peuple nde babi la voix du peuple c'est la voix de Dieu peuple wana ba koyoka yo eloko nini ememi na émission na biso kola lelo bon eloko ememi nga na émission na bino ya journée lelo ezali que mwana na biso akotaki na prison pe akeko kufa mwana akoti prison akeko kufa akomi na prison lolenge nini bon mwana akene kotala grand frère na ye na usa micro mwana akene kotala grand frère na ye na Paka Juma auti silifo na 17e rue okoma akomi kuna un jour avant ba violaki na ndako ya grand frère na ye so ba voisin ba yebise que non kola na ndako oyo te bazo luka bato basaki viole na vendredi bakanga bango alobi te lokola journée leki déjà biso ma to dans sur côté muso ezate ba bango lokola bakimaki bakoka kuta biso ba innocent alors balali ye na papa leki na baona camarade na ye comme na 4h du matin ba policier ba ye bakangi bango bakena bango na police isika papa na portaka bango plainte très bien tango bakomi na la police babandi jugement mama ya mwana mobali oyo ya violaka mwana mwasi aye ayebisi bango ke non mwana na ngai nde akometaki acte oyo ya viol alors bana oyo bokangi misato oyo baza ba innocent bo libérer bango bozwa 80 000 francs bokena mwana wana ya mwasi na hôpital botala ye soki réellement elle a été violée par mon enfant. OK. Comment au PJ na plaignant papa Kabongo alobi non bakanga mapona mesure d'enquête papa Kabongo azali papa ya moi so ba violaki mwana ba violaki ouais voilà très bien bakanga mapona mesure d'enquête moto ya violaki azo mwana te biso to sa intervention mwana na biso a violaki te mais aza innocent malgré bozo kanga bango pona mesure d'enquête boko libéré bango po moto ya violaki andimi déjà omonié pour ça l'effort bo luka bo région de Sika motona azali oh non faut kaka bato wana ba mona na ndito yiko libérer bango après 48 heures nde batindi ba na parquet tant batindi ba na parquet to landi mwana na biso tant to landi mwana na biso to ebisi magistrat azaki na dossier mwana na biso aza innocent soki oko libérer ye to futa amende oh non boke na protocole d'accord. Très bien. Bon, na protocole d'accord autre kende en guise de quoi? Ce qui par exemple basengi biso $2000. Toko fute yango pour écrire na dossier que non moi nanda violaki ou quoi? Point d'interrogation. Bon, tokende siko na modèle ya liberté provisoire. Zwambongo pesa moi liberté provisoire parce que la fille ayaka tina na parquet a témoigné que non bango nyonso na yibi bango te. Voilà la fille alobika yebi bato bakangi te na mwana no asana kati na mwana ngana kati. Très bien. Alors le temps que bavandi wana OPJ magistrat ayoko zwa mibale tellement que biso bando qui insister pas libérer mwana biso ayoko zwa ba na mibale ya garçon mibale atindi bango na prison mwana biso atika ina wana. To saler effort que a libérer mwana a boy ko libérer mwana boko na protocole d'accord. Donc le protocole d'accord en guise de quoi zo ebanate. Alors ndete okende pas procurer na Atamiko. Alors il faut okende pas procurer na bango. Procureur to expliquer situation. A bengi magistrat a ebisiye que no zwa dossier wa tchanga tribunal. Tribunal a lukelango solution. Tango a ebisiye ndengwana to kayko greffier ye. A sengi dossier pa na yi. Greffier a sengi dossier a boya lubino ko pesa dossier te bokende ka protocole d'accord.
Pour ça dossier quand on a protocole d'accord. Bon, protocole d'accord ça va. To négocier na yesu que non to pesa o mbongo ya liberté provisoire o boluka na nous $300. Comme ça, on appelle ça une liberté provisoire, mais bon, pesa ngai d'abord $70 pour na koma kuna na prison, lobi na tongo binu boye to kutani awa ne ko pesa binu ka liberté provisoire. Bon, biso to juste $70 to pesi bango. To pesi to kena andako. Na tongo tango to ko zonga. To kuti kamni ya prison na PJ na matite. Moto ya liboso bachaki na kati na camion mwana na biso. Mwana na biso akoti na kati ya mutuka akei. Ndete ko zonga pa magistrat. To zeleti jusqu'à 13h. Tanga yeko zonga to tunie mais papa. To yokana kilo bita pesa mbongo ya liberté provisoire. Mais pourquoi mwana kena na prison? Ongo ngaza akite na ebite soki na nani atindi ekuna. Yo yabikite mais avant que akende fo oza le courant. Mais moi okende ndenge nini? Oh non ngana ebite. Bon ça va, il n'y a pas de problème. To le kimbongo to landi mwana kuna to sali ba nécessaire pour na ko vana ya mwana kuna kata prison. To zonge pa na ye. Sala biso boye mana abima. Aza ko résister. Mais yo qu'est-ce que finalement olingi nini? Voilà magistrat. Bo kende ka protocole d'accord na papa na ka soki boyo kanina ye. Ndesiko apesinga réponse que notre yokani tala basile bende siko na libérer mwana bino. Papa na lobino ngai na ko samba te na zira avocat na ka mukola akoya. Mukola akoya avocat na ye bane sika azala kate. Mukola akoya bokomona ye. Papa na soka ye akopanda boye. Donc ça mi comme question. Papa na soka ye azong to vandi to zeli magistrat. Soka ye bia ka magistrat linga akoma a déplacer akei. OK. Maintenant na ko mitu nga peut-être papa on a magistrat ba sur le téléphone. Pour ce que magistrat linga akoma mona papa na akei. Mais après 10 minutes comme na magistrat comme. Alors ndé alingi siko transparence dans la dossier oté. Mwana na prison. To saka démarche là. Les 7 na 15h. C'était vendredi. Bako benga jeudi, bako benga biso, mwana za sérieusement malade. Wana te kata prison, mwana abani malade. Mana malade. Entre temps azana innocent. Très bien. Wala muta violaki akimi na ye. OK. Donc muta violaki na akimi te. Tozo na poto comme na point ya liwana ye, ndé sika bato wana bakimaki. Alors, mwana te bise que non, bongisa suki na très bien, lobby les 8, tu vas sortir. Na 15h mwana sali maladi akomi na maladi babengi mama leki naye po ngai téléphone ezaki na maladi benga maleki bayebisinga no wande zo aboye Josué aza sérieusement malade bino tokomi dia 15h moya babimisa yesu ezate moto aza na sale na bango na pavillon na bango avandi akomi ka lobi na tongo na butu baye ko benga su mama leki naye matina télévision vidéo balakisi mwana ngazo baluka bunda na liwa a insister na président ba prisonnier za kono condamné wana ayebisi que non papa sala un effort que mwana lobi na tongo ba keno na hôpital to ga kolanda 6h leki nanga moi ba leki nanga so na mama na cadette na biso balandi ngalo bino lokona na aéroport na zo ya kolanda bino na sima na commune ba komi kuna bakutana mutuka ya ambulance ya sana iyo kuzwa mwana ba keno na hôpital tant ba komi na hôpital batiki mwana bakitsi mwana mutu kekei après ba yoko zwa mwana ba matina na salle ba contrôler ele ko nini zo déranger na kati na nzoto na mwana tant ba koti na mwana kuna te mama leki ne ba vandi libanda mama na ina mama leki ne ba vandi libanda na couloir te ba yoko benga leki ya kadete na biso yaka akei ono mwana bino akufi na 11h mutabeli na vendredi samedi mwana akufi mwana akufi bon ça va benga na bengi grande sœur ngal bino boko manana kuna ngaza na repona sisi makama na yete boku bolanda bango banza kuna ko mama na ye akobanga fort ako paniquer boza wana bakomi kuna basali ba formalité nyoto ba check na morgue tant ba check na morgue ndé à ce moment là la yeko kende lundi 3e jour ya corps na morgue abino na kei pour na retirer corps wana ezala ya l'état te boko ga okundango na sachet sans valeur. Tant on a okoma kuna na morgue et na prison nde ba ko yebisa ngai ke no avant to pesa yo corps oyo faut oso liberté provisoire on a voilà mutasa kuvio sur ma liberté provisoire parce que corps comme parce que mutosoka kufia na prison par prison de kundaka bango l'état la kundaka bango après atali un délai
ce qui est coquille corona ba zomo ate bango moko leta ka kumbiango nde ce que to mona que no to comme na modèle ate biso moko to zo akora mona biso to ka dokunda idée était que peut-être il y a des anomalies ou bien des irrégularités na kata wa mwana tant on a comme na prison ba bino avant de passer corps et comme ya yo ba mbome yango bo ken na prison après ça bino fiche de libération tant on a koya na prison na kuluka fiche de libération vers 11h na s'adresser na major la policier ataka makambo wana ko libérer ba fiche de libération nde major wana akokende na album na bango registre ba prisonnier nyonso akende kutala kombo ya mwana azomona te baké de 11h jusqu'à 15h30 OK baye kozonga papa to loki kombo ya mwana bino tozomona te na baninga na yebozolo bana tozomona ta moto moko te babi oh boza siko numéro ya dossier ya magistrat ya kufunda nde bayake hao azu numéro ya dossier na pesi bango tant na pesi bango numéro ya dossier ba okende ko retrouver kombo ya baninga na emi balé nde major akoya kozonga na epa na ngai na prisonnier moko ba wala ko tinda baka ndiko vérifier na kaina bango wana akotuna ngai ke papa mwana binu kombo na ye na registre ezate sikoyo binu bozo déranger biso pesa binu kaka fiche de libération to pesa ndenge nini no ebembeza kuna kore utaki binu bomona kiango mais to bo pesa biso te ndenge nini ono comme ça bo pesa biso kombo na nde na zi kombo ya mwana bopanya bokeya Josué ba quelque établir fiche de libération ya mwana tango ba pesi fiche de libération tozaki 4 personnes groupe de personnes auto kene kuna pona kozwa ba mikanda wana maninga na biso mususu bazaki ofuta quelque chose au bazwa ya bango de 100 francs de 100 000 francs à 50 000 et comme pas na biso non tozo pesa bino fele et puis bozo la note de reconnaissance que tozui nzoto ya mwana biso nga tuni baninga bayaki ba sebasaki ba décharge baninga bayaki ba 5 bango bon o te bino to sai bino grâce na fini petit frère tozaki na ye to bima libanda to kaniko solo to bimi libanda na bandi ko détailler na bitala tala c'est qu'il y a dans le Mali mais qui ba moko tozonga ndako kana zona ndako na expliquer situation ndenge leki na prison na prison bino dossier wana siko faut kotala la yango de sika na ye ko solliciter kotala so tango to yeto embaumer corps na tongo ya mardi to futi ba droit nyonso esili petit kaka na nyongo na bango ya $40 pour na action ya embaumer ya 40 000 francs alors ba bimisi corps ya mwana na salo ba sala ka ba makamuna bango basukula ka bango ntuza et na dra et na caleçon na ye ba pesi ba latisie natali mwana azana tapo moko awa ngana lingi na tuna docteur légiste alobi non makamana etali yote etali ngai lokola bo futi ba droit kuna epa na ngai na koya kosala autopsie kuna yeba les contenus d'accord ndenge ekufaki parce que jour wana tozwaki na réquisition bala moko po ba no sa autopsie mais pas procureur pas magistrat to komi kuna asali makambo na ye nyonso esili nde toye koluka to récupérer ba rapport médical oui utake pa médecin légiste tango toye komona mwana babetaka ye wapi babetaka ye toyebi te soki na prison soki na morgue ndenge ezaka par hasard moto akufina malamu te babeli kokotisa na kata morgue moto asali mouvement non papier bon, je ne sais pas à qui je peux attribuer cette faute alors avant toya na morgue magistrat wana to samba kanena d'abord et pas procureur na bango ya triper na matete tant to monique dossier zo de gauche droite to mati na magistrat na procureur général na matete à 4e mairie procureur à 4e mairie a bengi bango le même jour na miso na biso que no boya lobi na tonga bokuta na binu boya procureur na des magistrats wana to na bango a yebso que no yo za na faute na zanini premier magistrat yiba komo na bango magistrat na yiba komo na bango premier magistrat banako sa msamwana na komene matondo papa matondo sikoyo procureur ebise boy mwana wana lokwa asali autant de jours na morgue na bambomete kende ko sala bango réquisition mais frais nyonso bakofuta kuna sera remboursable par toi pourquoi
parce que dossier oyo eza dossier viol mais ba kanga ki bango pour na mesure d'enquête voilà. Nous basami si en côté. Très bien. Alors toi tu allais garder l'enfant pendant une semaine au moins, mais yo garder dossier pendant un mois et 2 semaines, vous en a faut te place one. Allez bobima pour que nous puisse bango réquisition de dossier réquisition pour que ça makamona la cérémonie tu ya mboma tu na makamutuna na docteur légiste. C'est quoi na weka engagé avocat. Nga moko bakolinga te na sa défense. Na engagé avocat oyo akosambela ngai. Avocat lobino avant to samba to luka ba preuve de jugement. To lever copie nyonso. Alors plainte na biso ko ici, ba pesi bisa accusé de réception. Azana ngwawa. Jour ango to linga to ko te pas magistrat ou ba tribunal ki le dossier. Avocat lobino to ba lever copie na rapport médical et ya pour tous en mécanisme complet. Pour tango to samba. Toujours bimselo comme moko élément moko au hasard a convaincu que non réellement il a commis une erreur. Voilà. Alors tout ça les démarches wana papa et comme que oh non mikande so mwana sauté et comme l'archive et ça li boye ka manœuvre tout foutu bambon so tout est ko récupérer mikanda. Tango to récupérer mikanda ba photocopie ba tie ba cacher na bango pas mama divisionnaire. Alors maintenant, photo zonga na parquet, il y a 4e rue, photo banda audience. To banda audience 2 semaines. Na tuni ba avocat. Siko elo ko ne sou ethically awa bokwa ko tuna ngai ke ono papa Jacques photo sala boy photo banda audience. Amakamoni so to banda ko luka to ko kisiamu. Qu'est-ce qui reste encore? Oh non, elo comment ethically exacté. Le jour où nous avons adjoint à avocat na yé atambola kana pour ya da titulaire na mutune apesenga mutune moko tout tambola kana pour na ba démarche en attendant ya za na audience nous na ville ko ben ngai que non boluka date o ba PV na yé le ngaka na tribunal de paix et que na grande instance ya Matete kana ebise date ezaki le 4 septembre et comment akuna siko le 7 des magistrats o ya grande instance ya Matete azwaka dossier. Ce qui fait que dans ma secrétariat, peut-être le document qui n'est qu'au moins 3 jours sans qu'il y ait à recevoir rien. Alors, le jour où il y a un dossier, il y a un misato. Dès le jour où il y a 15 heures, moi je suis malade. Le 7 septembre. Tant que je suis malade, na tongo que non na okende kuna po yeba kite, na lubi na tongo na okende kuna, ko na tongo atango biso ke mo na kufi to bengi ba mako greffier ya Matete. Papa awa mwana akufi yebisa magistrat Matondo ya moni erera ya makambalu kele biso abomiseri biso mwana innocent ngani ayebelo ko mokote akaya yebisi nepe ko bana biso. Alors siko tango mikanda na ebimi nyonso avant 2 semaines nazo benga bango tokutana na 4e mairie na kovana kuna toute la journée 16h 15h nazongi na ngana ndako boye ngam no awa na moni ko peut-être baza déjà corrompu na moninga na bango pour le quoi bango baza ba avocat ya za magistrat ba pesa na ka ba dossier le musu ko akoma ka tour oyo akoma ka moni tour na ngaya tanga saka wa yo saka ngabu comme ça tour na yo ale na za ko chao na kulusu abino na mito fona lukana na kana instance mususu ya likolo pour ceux que bango balia ki mbongo ya bato bazongisa na ebisa bango pri avant Funda papa, funda loba. Na webisa bango pe avant ba avocat na ngai. To vani na bango na 4e mairie na sima. Ba bengi ngai na kei to kutana na restaurant moko boye ba na ko lia je ne sais pas ce qu'ils mangeaient. Na kote bango sisi lia ko lia. Est-ce que non so qui y a un problème ya magui na kati ya dossier oyo ngana ko sepela na ngote. Bon mon ngai te le quoi peut-être na zoya ka na ngai na makolo, chemise sans veste parce que na ko la veste ne beaucoup zonga na valeur. Mais dossier o ngana ko kenango jusqu'à au fond. Donc elle n'a pas tina présidence, n'a pas na dossier ou. Très bien. Et bisi bango nyoso wana. O comme na ngone non comme déjà papa, comme la présidence. Na le bo comme na ngone. Kalelo, fune pas peuple. Non, comme ndenge nini. Na le bi d'abord nde nazali boye nazana journal officiel na ngai ezali. Journal officiel za ordonnance présidentielle. Bisika nso comme na l'état. Ce qui dans la question quand on beba bassin na moteur na muti makambo comme na cadre de journal officiel wana je n'aurais pas à perdre même 100 francs et coller kanango gratuit mais
loka to bandaki na binu buka ko lobake no ba tete la bazalaka boye ba bandaka na malamu na tuka ba ko ba bebisa ba changer forme to kende na malembe po luka moya to trouver solution to samba likambo yemo ana clair o ekomike o dossier bungi o boye comment se fait que dossier kana ko bunga pendant que to tambolaki to bandaki na le bien to comme vers la fin comme une mabe. Bref papa oyo ko funda nani awa bon oyo ko funda nani pas peuple oyo ko funda nani na ko funda magistrat Matondo. OK pour sali nini po na nini arrestation arbitraire ya mwana. Très bien mwana zaki na innocent et puis na prison esika mwana ke ko kufa mapeza la kité na registre ba prisonnier so kombo ya mwana ezate eloko ekula musanga ikeno fona za la veiller na le dossier oyo to ba pourquoi ya tindaki mwana na prison ça toutefois bon na mito soki okende ko falsifier akoko kate parce que liste zaka ka moko ba kombo ekiti bateli la na pesa bango numéro ya dossier na bango no so misato ba moni kombo ya baninga na mibale mais kombo na ye ba fouiller batie comme nango te souci nezali nini tango yo souci na ngai ezali ke souci na ngai ezake nini moi mama ya mwana wana va se retrouver na liwa ya mwana na ye parce que à perdre un enfant qui allait l'aider pendant sa vie il n'a pas bénéficié bon ba fundi ba plaignant nde sikoyo tokolandela bango katango tango ba okangana magistrat po ba plaignant ba kimi ba plaignant nso ba kimi bombo ya plaignant nani oyebi plaignant papa kabongo o pension na yebi komo na ete bongo mwana ba vio balbaki mano balobaki yenda violaki yepe akimi. OK donc bango so misa to kona maka juma bazate poko luka bango siko akoluka. Très bien okolbani na ba konzi parce que awa yo kofunde pas peuple ne mokonzi peuple ba yoki doléance na yo ba konzi pe ba rotala yo nini osengi opo pesi numéro de téléphone rapidement. Bon eloko nga na sengi na dossier oyo mama Denise a s'impliqué na kata dossier po papa aza na temps mingi ya ko s'impliquer te po aza na makamebele ya mboka mama yimoko a s'impliquer pas le klanga solution ba kunda mwana de meilleures conditions ba kunda mwana de meilleures conditions et puis a fait reconnaître mama ya mwana quelque chose oyo ko satisfaire que non souvenir ya mwana ngai akufaki yango minute ko reza na morgue ya sana. Ça fait 2 mois yango tout comme les 8 lobi ça fait 2 mois. Numéro de téléphone numéro nanga WhatsApp c'est un problème. Là je donne un numéro ordinaire 0900 737 808 plus 243 900 737 808 plus 243 900 737 808. Merci beaucoup papa. Papa a fundi, papa yeko funda et pas peuple. Peuple ne mokonzi. Peuple ne mokonzi. Voilà, merci beaucoup Bane Balandi. Mot de la fin zanini. Mot de la fin nanga zanini. Mot de la fin nanga a dédommager maman ya mwana. Akunda mwana dans de meilleures conditions. Et puis ce qui doit continuer ko tika ba magistrat na ba bi ya modèle wana. Bako bana ko za mutu makasi ke na bomaka. Tango natinaka na prison sa map basaka ngelo ko mokote. Faut ko corriger po baninga musumansi manaye basala la eloko wana te. Très bien. Olu mala mingi. Et sengeli ba konzi ba fungola miso. Makamone na oteko lobake émission oyo funde epa peuple. Bandeko makambo sengeli etambola ndenge sengeli. Mokonzi ya mboka aza contre mutu nyonso oyo ko salir réputation le chef de l'état. Parce que le kamuke chef de l'état, le kamuke chef de l'état. Et sengeli mutu nyonso ko sala mbeba ba chai maboko. Peuple sa yuki, peuple ne mokonzi, peuple ne ba votaka ba konzi, peuple ne ba chaka biso esika yo sengeli. En tout cas ntamba zo lokumu, papa nanga ntamba pambola yo na ndenge waki na émission na biso, funde pa ya peuple, na banzi bato ba ko benga, moto nyonso linga soutenir papa na biso, apesi numéro de téléphone, bo benga ye, tola na dossier otina suka, et sengeli ba kuna mwana, ndenge sengeli, parce que mwana kufi, ba lobi la vie est sacrée. Bon mo eza sacré, malgré ba ko pesa mama bozui ba kopesa mapango ba kopesa nyos ba kuna mona mais vie ya moto ba comparer ngone le côté là ça fait très mal on est contre ça et sengeli justice na biso ya mboka et ça la lokola mokonza mboka lobaka donc to comme na suka funde pa peuple ya mkola lelo sili to kuna mkolo nzambe akopesa biso bomoi bye bye. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée.
Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com.